Vraiment, sincère félicitations na gouverneur, na gouvernement Mobimba. Moussalo Ezo Salemao, ils ont bientôt félicité le président de la République. Université eza moko ya baveni oyo eza route principale. Tonyo kwa mitamulayi pona kotambola na nzela oyo. TV Mosakolishako TV. Mosakolishako TV. Moni biso toza bana moko boy to vivre na université pendant longtemps. Et là on nizo sala biso esengo. To sala les marques de Saint-Raf, ti rond-point Ngaba. Place moka ndezalaka na beton ezalaka liboso ya nini à Lafayette. Place on a kande ezalaka na beton. Mais depuis mokonzi mboka zwaki ba décision na ya kobongisa nzela oyo eza na mwa ba avancement mingi presque partout et comme na béton place ndambu kande tikali na mwa ba makadame ordinaire oyo ezalaki liboso. TV Mosakolishako TV. Mosakolishako TV. Na boka na caniveau ezate soki conscience ngana yo. Conscience ngana yo kaka tozongisi yango normal salité kozana caniveau te. Ngobila ko ya kolongola te nanya ko ya kolongola te conscience ngana yo kaka makambo nyonso. TV Mosakolishako TV. Mosakolishako TV. Le gouvernement et si peut-être bakonzi bakoki kozala bazobosana biso ne petit peuple to lobité to sengi na gouverneur musala boye emeka kosalema na ba condition boye pona nzela très bien merci 5 sur 5 mais si ko pona ba oko tozo benga ba carnivore ezoko ko supporter maité peli sous tozo interpeller conscience ya petit peuple okokomba ndako na yo kombi lopango na yo oyo na salite ozo kanisa awe ezali poubelle awe ezalaka poubelle te toza TV Mosakolishako TV. Mosakolishako TV. na makambo ebele to responsabiliser kaka l'état te par ya biso ba petit peuple pe ezali na nyonso wana to tombola bonzambe linga ndeko na yo linga ndeko na yo ya muluba linga ndeko na yo ya bandundu ya bakongo biso nyonso moto moko parce que na mboka na biso lelo makamusu ya pambala wana to bango te to linga mboka to proposer pe gouvernement esika yo tomoni gouvernement tombwami te biso to kende na ba proposition to tombola mboka neti lotiliki eza na ba secteur le mignon aïe. Mokile komine sengo, mokile koti sukali po ete nini. Tuzalaki confiné, menangongo YouTube était confiné mena. Mosakolishako TV. Mosakolishako TV. Mosakolishako TV. Mosakolishako TV. Mosakoli Shako télévision. Chaîne za moko. Ngai na ebisi bino boye tala. Bon s'abonner vraiment massivement na Mosakolishako TV. S'abonner massivement na chaîne oyo. Mosakolishako télévision. Kule basi tomona babiloko akanda. Boku banda kumona ba comédie ya kitoko kaka awa na Mosakolishako TV. YouTube est comme elengi. Ya komona ba guide. Uzana besoin ya kutala ba théâtre ya bien. Ba émission. Ba histoire solo. Ba magazine ya bien. Koseka elekina kosekisa na koseka. Ngamo papa woko nazawa na Mosakolishako TV. Mosakolishako TV. Mosakolishako TV. Mosakolishako TV. Mosakoli Shako télévision. Chaîne za moko.
Nzela musala ba sala kitoko musala eza bien mais regret ezaka moko pona nini bazo sala musala babandi omoni bakati etikali nano ezwi mwa temps bato batikali bo souffrir après baye kobandela lisusu bazo sala musala kitoko mais souci na biso ezake babandi musala basilisi yango mbala moko bake sala kote mususu eza teke basali le même nzela wana bakati nano après leki mikolo après bazongeli lisusu difficulté toza nango yango wana tosenga kaka basala mbala moko esili bake babandi esika mususu awa toza na avenue université na Kapela esika babuki ba bar bandaku. Alors, un mot et encouragement, cette fois-ci, va changer quand même façon de travailler. Pour le côté de la qui va tirer la zone où marécagé, va tenir un bon, mais cette fois-ci, va faire béton. Ah, to Mikolo Yaya, tozo sepela, parce que to moni mboka béton à béton. Donc to sepeli na OVD a sala musala kitoko, a sala banzela oyo kozwa bisota mulai e okufa pama pambate. To sepeli na bana mboka mais essentiel rapidité ezala la musala to sepeli na bango makasi qualité anzela banda misale salemaka na Congo mbala liboso tomona basala nzela béton basali ba barre de fer basali donc omoni pena ke libanga wana OVD aumela na ngwende na ye omoni biso toza bana moko boye to vivre na université pendant longtemps et là on nizo sala biso esengo to sala remarque de Saint-Raph ti rond-point Ngaba place moka nde zalaka na béton ezalaka liboso ya nini à Lafayette place wana kande zalaka na béton mais depuis mokonzi ya mboka azwaki ba décision na ye ya kobongisa nzela oyo eza na mwa ba avancement mingi presque partout ekomi na béton place ndambu kande tikali na mwa ba makadame ordinaire oyo ezalaki liboso yango nde osala biso mwa ba difficulté yango wana biso tosepeli nango mais problème eza nini oyo ndambo etikali awa ba place basali nango ba nini te ezopesa ba problème eza nini bameka nani kolandela musala soko opesi mutu par exemple neti OVD aye kolela marché ke nga naza na posa na sisango babimisaka mbongo bapesi OVD nde azwaka bato na ye ya batravailleur na baengagement mpona autant de temps mpo mosala esala nini esila nazo comprendre soki mbongo OVD basengaka ekokaka te oubie basengaka yango na sentiment mpo misala ekatana batravailleur na bango ere moko bazoyebisa biso mpe tozolia te ere moko tozolela yango mosala bozomona tozobenda yango mpo
babona ne ko mabiso pe toliaka pas me kana ko changer ndenge ko sala mais na par rapport nzele zo ki nango normal. Donc moi l'anter kaka. L'anter kaka ndé l'anter kaka. Alors comment est la population exerce au bord après ba bouteille plastique na ba caniveau ba ko tona ba kalamine ça. Problème eza nini? Nalandaki émission moko boye na TV jeune moko boye politicien ayibisinga ki mboka oyo ekobonga te mais batunde bakobonga. Na yeko comprendre que batunde bazobonga mais mboka ezobonga te. Tango batu babongi photo za biso moko na conscience biso moko na ba congolais mentalité ezala. Tango na moni boye soki na meli mai na ngai. Moyena boka na caniveau ezate soki conscience yanga na yo. Conscience yanga na yo kaka tozongisi yango normal, salite koza na caniveau te. Ngobila ko ya kolongola te nanya ko ya kolongola te conscience yanga na yo kaka. Makambo nyonso esili. Donc ça n'a problème. Moni poubelle batie wana ko na mela mai na bwaki na ngala bidon ga bongo. Donc ko ya ko mesana. Bon, kasi yango na zolo bat. Problème na biso so chance ka mentalité. O meli mai na transport par exemple no koti. Mai yaka o meli mai. Oli o lukata place moko boy bat moi poubelle ezali. Yo kaka wana na nzela mbala moko. Obwaki ozobosana te ke ekota na terrasse tang mai ko kende bato asekuna bakodinda yo ko banda ko seka bango or ke yo muto odindisi bango yo muto bwaka ki banini donc to yeba ne voilà to yeba ne ni nya ko changer mentalité conséquent na ko pesa no santini ngobelo lo badeka no yo le ka ni abando landani yo moko population conscience voilà kaka yango na zo santini akopesa na mibeko okuna pe bakopesa na bango mibeko o problème na biso ezanini moni mibeko ya katang si ya kokanga na sima tang tokoyoka te biso ba congolais soki ba bandi ko nde tolobi ke mboke komi o bakomi ko torturer bato or que conscience na biso moko na nesala nini ezonga yango donc c'est que fimbu ga ezonga nango bon kozanga sa fimbu c'est trop dire kozanga sa fimbu to be dikaka ye na makambu nyonso kobeta fimbu eza mabe koyoka te c'est trop dire moni koyoka bato misu bazoyoka na bango bato misu bazoyoka soki bato misu bazoyoka te manque tant suspect ya emploi ozo ngopé mutu mususu auti bwazi cop na ete ozo déranger masa asengi na no mai otikeli mai na bidon yezo luka yake yake ndoboka ngona full mutu azana na larte azana na lipase ke o mon ndiro zo déranger apapa komo landelanga bwe pona ngana uti na ba cop na ngana zu larte donc problème kaka ke baluka te moni ba batera so nyonso eza pe ba emploi boko so pe bo engager ta batu ko banda ti université ti balongola ka ba biloko $200 par mois et le bela bango eloko te batu bakoya ebele. Vous comprenez? Balongo musana yango ezaka baye balongoli ka ba mayo basalité bazongi palais balongoli ka ba salité bazongi palais $200 par mois batu bakoye ebele ba emploi ese ebele mais bazo baninga ko engager yango. Vous comprenez? Merci par rapport au commun ande ba osala nzela. Vraiment sincère félicitations na gouverneur na gouvernement Mobimba. Musalo ezo salama eza bientôt félicité pe président de la République. Université eza moko ya baveni oyo eza route principale. Tonyo kwa mitamulai pona kotambola na nzela oyo. Mais lelo so tomoni bazobongisa yango tozo félicité. Mais na sima ya ba félicitation eza masolo mususu oyo tokoki kolobela pona kotombola. Nyonso eza propre chef de l'État alobaki na biso. Toya biso nyonso totonga Congo ensemble. Makambo ta salubrité. Pona ngai nazo proposer na monsieur le gouverneur, na vice gouverneur. Na service de salubrité ba engager ba moyen. Bazwa ba temporaire. Hôtel de ville a engagé penza batu oh baza ba personnel pour la likambo et salubrité. Toke entre autres. Ozomona neti ezana na ba salité musu bazo bimisa na ba terrasse. So ba bimisa ngo libanda mais bazo ko évacuer ngo te. Le même salité ezako zonga lisusu na terrasse. Quelque part rezo bimalko la double emploi. Toke lisusu pas ba ingénieur ya mboka. Makambo omoni ba terrasse o tozomona oyo. Ezo zala vraiment mike. Munene ya terrasse oyo ezana capacité te ya ko supporter ma ya mvula. Il y a des fois ma ezoye ebele débordement ezozala. Donc esengeli ba fongola un peu ba carnivore oyo ezala mwa minene. Toza wana pona ko encourager musala ya malamu. Pona ko proposer pe gouvernement. Et si peut-être bakonzi bakoki kozala bazobosana. Biso ne petit peuple trop tolobité. To sengi na gouverneur. Musala boye emeka ko salema na ba condition boye. Pona nzela très bien, merci 5 sur 5. Mais si ko pona ba oroko tozo benga ba carnivore. Ba carnivore ezoko ko supporter maité. Peli sous tozo interpeller conscience ya petit peuple.
okokomba ndako na yo okombi lopango na yo oye na salite ozokanisa awa ezali poubelle awa ezalaka poubelle te toza wana mpona kotonga mboka mpona komema bonzambe ezala liboso ya makambo nyonso peuple congolais etia bolingo longola makambo ya ba-haine tribal oyo boye te toyebi ke na epai ya bamindele kuna na poto ezalaka gauche na droite mais gauche na droite bayaka kovanda tout autour d'une même table mpona kotrouver solution ya mboka ozala nani fosonga na mboka na yo nde toza boye sikoyo biso mutolu na biso bakunda na Congo bafamille na biso eza Congo sikoyo tokende mboka mosu wapi donc toza wana mpona kotonga Congo tobainterpele conscience ya mutu nyonso donc makambo oyo peuple azoloba torejetaka nyonso en bloc te mosusu mpe ezali ya toretenir toyeba nini tosala toloba neti lelo gouverneur azotambola azolobela bazobuka oui bazobuka mais eza na baplace mosusu congolais asombi oyo mpenza ezopermettre te lokola ezopermettre te elingi koloba avant moto asomba lopango esengeli ayeba na kosomba lopango wapi balimiti ya leta ezali mpe nini eloko nini nakoki kosala nakopesa exemple biso bapeuple congolais il y a des fois tokomprena makambo facilement te nazozwa à titre d'exemple tozomona lopango bakomi cette parcelle n'est pas à vendre mais peuple congolais aluki mbongo na pasi anyokwami me akie kosomba lopango ya boye lopango wana mutu wana asomba ayebi ke eza na baénorme te sikoyo azolinga ase dégage na ye yo mpo oyo na mbongo na ebele ntango mosusu eza de compte final ntango mosusu eza bafere oluka oyo kosombaka le même lopango wana donc elingi koloba biso mpe tointerpele conscience na biso na makambo ebele toresponsabilize kaka leta te par ya biso bapetit peuple mpe ezali na nyonso wana totombola bonzambe linga ndeko na yo linga ndeko na yo ya muluba linga ndeko na yo ya bandundu ya bakongo biso nyonso moto moko parce que na mboka na biso lelo makambo mosusu ya pambala wana toyoyo bango te tolinga mboka topropose mpe gouvernement esika oyo tomoni gouvernement tombwami te biso tokende na baproposition totombola mboka neti lotiliki eza na basecteur mosusu papa journaliste raison ezali epa petit peuple oyo tozala wana kaka te mpona konéglige toza na baoyo baza kodirige snel to énergie ya mboka totikala kimia s'il vous plaît makambo etali énergie ya mboka baoyo mpe bazorepresente mboka na secteur wana bazali soki bato oyo tokobenga baanimateur eke bazokoka kotravaille te bolongola bango bopesa bato esengeli basala mosala kongo toza na posa ya kotonga mboka toza na posa ya koswana te ya kobendana te parce que opposition soki ezoloba mpe esengeli totia matoi toyeba bazoloba nini esengeli tosala nini tozala wana mpona koyinana te bayokaka voisin ntango mosusu na réclamation ya voisin ezoteya nde yo ezoteya mpe bato ebele mpo totonga mboka kongo eza na besoin ya bacompatriote ya solo baoyo balingaka mboka nzambe na lola akamba biso akamba mboka oyo tolongwa na betapo tala tozobunisama na este yokanisi na este wana baoyo bakufa baza basoso eza bakongole lokola biso donc toza wana mpona kokabola mawa mpona koluka solution peuple congolais tolongwa na koyinana kofingana babitumba oyo entre biso na biso ekozalaka na solution moko te ezala bandeko oyo baza libanda bango mpe batelema mpona kobundela mboka tolobela Congo na esprit ya bien totonga mboka na biso amour voire même bayi politique botika kodistraire biso nyonso toza bakongolais esika tomoni fai ya gouvernement toloba lelo nga naolobela mpona Chantini Ngobila aza gouverneur nazolobela mpona ndeko na biso Chantini Ngobila na vice gouverneur Jekoko Mulumba tozoloba yango na esprit ya bien toza mpona koyinana te makomi na nzambe elobi to soutenir baautorité bato nzambe apesi pouvoir tosambela mpe mpona bango sikoyo biso tokolobela mboka na modele nini ya banjure te soki tolingi lelo kointerpele conscience ya moko na moko soki chef de l'état a échoué na manda na ye ya 5 ans elingi kolobake biso mpe bapeuple tozongi nsima bapetit peuple
to soutenir bango bakende liboso to kende pe na maponami to inana te ndeko soki oza na makanisi ya malamu mpona Congo pesa yango voir même na epa etandoike ndenge totelemi na papa journaliste biso tolingi Congo to proposer na kanisi bayeba kolanda émission numéro nanga ezali 084 038 11 20 tozoloba na kombo na Yesu Masia ata lelo papa Fachi aleki mais présent musoko ya biso ba Congolais tokoyina e kaka toboyaka nyonso pour rien proposer ata Yesu aye ko diriger Congo ba Congolais ba kolobeza Yesu te fallait Matiaya il fallait Jacob aya fallait Moïse aya mais biso pa na biso tozo senga ba ezala ba wewa ezala ba nani ezala petit peuple oyo toza na misala telelo papa Fachi tala Congo papa na biso Etienne Tshisekedi alobaki le peuple d'abord tobelelaki ope ntango osui pouvoir papa le peuple d'abord merci bien merci. Le mignon aye mokili komine sengo mokili ekoti sukali po ete nini tozalaki confiné mais na ngongo YouTube était confiné mena Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako télévision chaîne za moko ngai na ebisi bino boye tala bo s'abonner vraiment massivement na Mosakoli Shako TV te s'abonner massivement na chaîne oyo Mosakoli Shako télévision kule place to mona babiloko akanda boku banda kumona ba comédie ya kitoko kaka awa na Mosakoli Shako TV YouTube ekomi elengi ya komona ba guide uzana besoin ya kutala ba théâtre ya bien ba émission ba histoire solo ba magazine ya bien koseka eleki na kosekisa na koseka nga moko papa woko nazawa na Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako télévision chaîne za moko